Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Sagesse africaine. Sagesse africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grande ma joie d'être là cet après-midi, encore une fois de plus, pour vous présenter votre émission préférée, l'émission qui n'est pas devenue, qui est la température de la communauté, l'émission qui est un patrimoine communautaire, l'émission qui vous informe avec des informations puisées à la source, les infos vérifiées et vérifiables, l'émission qui vous met toujours à l'aise, l'émission pendant laquelle vous apprenez quelque chose, qui est présentée par votre humble serviteur Johnson Keto, les garants de la nation, au-dessus de la mêlée, Likolaba Conflit, Gbagba Mangakotela, qui est encore là une fois de plus. Nonobstant la fatigue, mais je suis là, présent à vous présenter votre émission. Je sais que vous êtes cloués sur vos fauteuils pour suivre votre émission. La sagesse africaine, c'est l'émission qui vous met toujours à la page. Cloués sur vos fauteuils depuis l'Afrique. Là, je pense à Papa Moninga depuis l'Angola. Je pense aussi aux amis qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Et pourquoi pas depuis la France, Maître Damas Lukao. Et j'en profite pour dire bonjour à l'honorable Jean-Claude Mwemba qui a foulé le sol londonien, et aussi à l'honorable José Makila. Je vous dis bonjour d'être là dans nos murs en partance des États-Unis. Je vous dis bonjour. J'ai dit aussi bonjour aux amis qui nous suivent depuis les salons Carlos, Nono Masolo, pièce contre pièce égale pièce, Guilou Membo, le meilleur coiffeur d'acné, Carlos Massamba, surtout, Kiben Ntabamo Fléry, Akoma Tabaya Salon Carlos, Kiben Kibala na Salon Carlos, Tabamo Fléry, Apona Siko Salon Carlos. Et vous tous qui nous suivez à partir du salon Interstar, Bijou Massamba, la pièce rare, Petite Sœur à moto, et les amis qui me supportent, là je pense à Jeannot Cano et maman Nicole et monsieur Georges, je pense à Alain et Salé, à Lucien Mwangela, à Étienne Kimoto, à Aimé Salo, Papi Sendeke, Papa Nomvemba, salut l'honorable Jean-Claude Mwemba de ma part. Je pense aussi à la petite sœur Rose, Mavinga, Guilain Baforce, Yabato Yamama, Aziza. Comme il est d'accoutumé, je commence toujours cette émission par des communiqués, car cette émission, c'est la température de la communauté. S'il faut jauger la température de la communauté, il faut suivre cette émission qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est vraiment, comme je l'ai dit, la température de la communauté. Aujourd'hui, le 7 mars, il y a conférence. L'Association des Congolais du Royaume-Uni organise une grande conférence dont le thème est le suivant. La communauté congolaise est-elle la plus touchée par les phénomènes sans maître? À qui la faute? Conséquences sur les enfants. C'est aujourd'hui le 7 mars de 13h à 18h. Lieu 100 Valley Road, London N4, 1PT. L'organisation qui est dirigée par notre frère Papangoma. Donc, de 13h à 18h, nous serons là. Moi, je serai là, car je suis un leader de la communauté, un leader d'opinion. Donc, je dois être là pour participer, apporter ma petite pierre à l'édifice qui est le bon mœurs, les bonnes habitudes de la communauté. Donc, dès 13h à 18h, aujourd'hui, les 7, 100 Valley Road, Boyebi Église, il y a pasteur de Gold, Rosalawana, de 13h à 18h, Papangoma Alobi,
toya ebele, to participer ba papa, ba maman, boya to pesa makanisi na biso na communauté na biso pour communauté et que na dérive te. Communauté na biso ebe bate. Ozali spécialiste, ozali na moi ma yele, moi boanya yaka opesa yango lelo de 13h à 18h. Ça c'était pour notre communauté, notre association plutôt accrue, l'association des Congolais du Royaume-Uni. Il y a l'église Jésus-Christ, l'église Bethel Church organise un Super Sunday. Un Super Sunday live in London avec l'hôte, c'est l'apôtre Dema Ali Raymond, dont le thème est le suivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pona nini bozali koluka na baeba kufa moto oyo azali na bomoi. Moto oyo azali na bomoi, je crois que boyebi Jésus Christ. Bokotanga yango na Biblia na Luc 24 verset 51, n'est-ce pas? La journée sera organisée le 5 avril de 16h à 20h. Lieu 2, Chapel Place, 6 White Hart Lane, Tottenham, London N17 8DP. White Hart Lane, vous voyez yango pembeni ya station, pembeni ya stade ya Tottenham, station ya White Hart Lane ezali wana, adresse wana ezali numéro 2, Chapel Place, avec l'apôtre Dema Ali Raymond. Et les invités sont le suivant, Dr Jules Tangata Mayele et le pasteur Degol Elongama seront là aussi pour vous accompagner, vous enseigner sur, concernant ces thèmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc la date, retenez bien la date, c'est le 5 avril. Je vais revenir sur ces communiqués plus tard. Ça, c'était notre communiqué de l'église Bethel Church. Et surtout, ne ratez pas les rendez-vous dominicains avec l'église La Sainteté à l'Éternel chaque dimanche dès 10h à 12h, culte d'adoration et d'action de grâce. Et le mercredi dès 18h30 à 20h30 avec le pasteur Eddie. Lieu 2 Harlock Street, Elizabeth House, N5 1 et D. 1 et D. London N4. Pour y arriver, il faut prendre le bus suivant. Bus 4, le numéro 4, les 19 et les 236. Donc, c'est non loin de la bouche du métro de Finchley Park, non loin de la bouche du métro d'Arsenal, l'église La Sainteté à l'Éternel, chaque dimanche. Donc, demain, de 10h à 12h, culte d'adoration, avec le pasteur Eddie. Là, c'était les communiqués de notre église, l'église La Sainteté à l'Éternel. N'oubliez surtout pas que cette émission est sponsorisée par notre compagnie de communication Olive Mobile. Olive Mobile, c'est quoi? Olive Mobile, au sombi crédit na yo, il y a 5 livres. Batekeli yo sim. Nakata sim wana, ezali na sim ya monene, na sim moke o ekotaka na ba iPhone. Automatiquement, aux en crédit, il y a 5 livres. 5 livres, au Kobenga na Congo, pour ozwa suite, il y a famille, santé na bango nini. 5 livres, et que last yo, et que zalanayo pendant 50 minutes, au Bengi Congo, RDC, au Bengi l'Angola, Botard de Bonoite, tout bien, Ingrafamento, au lobby Bamakambo ya Angola, na portugais, na 5 livres wana. Ce qui crédit sili, au topa pango, na ba vocha, oyo, ezali en disposition. Donc, mon émission, ces derniers jours, mon émission, la cesse africaine, est sponsorisée par Olive Mobile. Connecting the world for less. Dans Nigeria, c'est 200 minutes, 250 minutes. Procurez-vous de cette carte. Je vous l'ai dit, je vous le conseille. C'est une bonne carte, c'est un bon SIM. Bosomba yango, bo utiliser yango Olive Mobile.
N'oubliez surtout pas que na marché toza na disque ya ndeko na biso frère na biso Pierre Mbi ya Blessings ville des refuges hein bosomba disque oyo et osala bino bien beaucoup d'adoration na kati hein? Vraiment ça va vous bénir ces CD de notre frère, cet album de notre frère Pierre Mbi ya Blessings oh ville des refuges Ezali sur le marché. Et aussi la sœur Solange Musunda qui avait mis ses maxi singles de 4 chansons, Solange Musunda qui sera là demain à l'église Zion Church hein, à Rosalana live, la sœur Solange Musunda à Rosalana Bisoguna na Zion Church demain hein, yépé maxi single Oyo la puissance du nom de Jésus. Et ça sur le marché, Olingo s'est procuré l'ango lobby na Zion Church à Rosalawana live. La sœur bénie, non, la sœur soyez bénie. Qu'est-ce que j'allais dire? La sœur Solange Musunda, sois bénie hein, au nom de Jésus. Je sais que demain, Tozana Yohana, pour un peu savourer ces louanges, ces adorations contenues dans ces CD, ces maxi singles. Pour me permettre un peu de souffler, je demande à la régie de m'apprêter un élément. Aujourd'hui aussi, les mamans Lisungi, maman Lisungi, debout congolaise, bazak organisé journée na bango le 7 lelo de 16h à 23h na salle ya parking aux nord circular au commune à rond-point ya parking au bimi na gauche immédiatement à gauche boyebi salwana bokenda kuna ba fête lelo ba maman Lisungi debout congolaise ba maman Meji ya Wawa ba maman maman Passa Kenda ba maman Rita Merita ba maman baza ebele bino nyonso boyebi tango batumbolaka bino batumbolaka ngai gbagba manga kotela pona lobaki na bango bakosa noki pour lokuta ekomi kosila lokuta lokolo ekomi kosila bakosa noki po tozali kokanga bango sikoyo mpuku kotele na lidusu ndenge pe bayibaki biloko boyibi biloko me bobosani bokoko elobi JP Meya kiti ya mokonzi bakendaka nango te JP Meya yango te dozoka po bianco vavason yango na osenga na régie bo balancele biso élément oyo ba mama Lisungi debout congolaise lelo bazali na réunion na bango kuna de 16h à 23h je serai là pour accompagner ba mama na biso bazali osala musala kitoko vraiment soyez bénis les mamans régie balancez les biso éléments wana et après tokozonga na studio pour mener à bien votre émission préférée, votre émission qui vous met toujours en direct, qui vous met toujours en live, votre émission qui dans laquelle nous partageons la sagesse africaine. Régie à vous et après je vais revenir sur ce plateau pour mener à bien votre émission préférée. Merci Régie. Azekwisala zalo na liloba ya pamba yebo
Voilà, de retour sur ce plateau. Bamama Lisungu début congolaise Lelo le 7 kuna bako se retrouver kuna na salle na biso oyoboyebi ndenge na lobaki. Il y a un petit correctif, une petite correction. Donc l'église Bethel Church organise le 5 avril Super Sunday live in London avec l'apôtre de Manding Nalobaki. Thème Ezali, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ezali, Luc 24, verset 5.
Hein? Allez et lisez ces versets, Luc 24, verset 5. Merci, merci la régie des retours sur ce plateau. Je demande à la régie de me mettre en direct car je continue toujours na thème wana nini to sala. Pourquoi banana biso bazali ko tiana bambeli bazali ko bomana entre bango na bango to luka solution yonde kozana ndako ozali parent ozali mwana ndenge na lobaki bana bobenga bo participer nakoya semaine prochaine nakoya na adresse ya salle pour nazali na besoin ba parents ba éducateur de masse ba éducateur ba spécialiste ba psychologue bino bato mayele boya ensemble na bana to vanda to yeba nini ezali kosala ke na kati na communauté na biso bizaleli oyo mabe ezalaka kala ekomi kozonga bana na biso bakoma kobomana kotia na bambeli tolobaka ke mboka na biso lobi il faut et appartenir na jeunesse mais eko appartenir na jeunesse nini eko appartenir na jeunesse oyo jeunesse oyo eza responsable jeunesse oyo ekei kelasi jeunesse oyo ekotisi matière grise na moto jeunesse eko appartenir na jeunesse oyo eza na balabala te yango souci na biso ba parents souci na yo ndeko za kotalanga souci na yo ndeko kolanda ngai na internet po émission oyo ezalaka relayé sur notre site le www.topafricamagazine.net un site responsable pour les responsables souci na biso ezali que tomeka ko cadrer jeunesse wana ndenge na lobaka toujours ebale etengama tengama po balekisa ki nzela te toboya jeunesse na biso etengama tengama nous qui sommes des responsables nous qui sommes des leaders d'opinion les vrais leaders car il y a des leaders montés de toutes pièces et fabriqués de toutes pièces mais nous qui sommes des vrais leaders nous avons ces devoirs. C'est impératif. Nous avons ce devoir d'orienter la jeunesse, de suivre un bon chemin, une bonne trajectoire. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous qui êtes à la maison, participez, appelez, surtout contribuez positivement. N'appelez pas pour on a chacun une minute. En une minute, le bas makambo kitoko pour essa la biso bien. Narosen à la régie, Nabanza, je crois que adresse ezoleka wana ezali adresse akala meka kotala USB wana bien eza adresse akala USB wana otali yango te ba message il fallait les cas. Et je rappelle aussi que le 14 la semaine prochaine les salons en bas source divine et ko fongola salon nango le 14 na numéro 341 76 Road Tottenham N15 6 RD. Heure d'ouverture pour les salons, c'est de 10h30 à 18h. Mais ces jours-là, Togozalawana, à partir il y a 15h, Togozalawana doit assister en bas sur ces divines 341 76 Road N15. Et aussi, Togo Santé pour la première fois à Coventry, Mother's Day, à Coventry pour la première fois, le 11 avril. Le 11 avril, je serai là avec la petite sœur Marceline Igwe de la presse et Baba de la presse Manga Kotela oyo babambaka toujours libanga maza okoyate et lobi nanga ser nanga ya lisungi lobi te tolongolo Manga Kotela to komiso océan po ekaokaka te mama nazwaki yango toujours na yambaki yango toujours na kombo na Yesu na le 11 avril pour la première fois na Coventry tozana Mother's Day biso na petite sœur propre Marceline tozalawana. Adresse ezali Railoto Plaza 85 Mosley Avenue Coventry postcode CV6 1HR et pose information il y a Mother's Day wana contactez maman Jackie Moufuankolo oyo ya JP Suisse Moufuankolo contactez Gauthier Moudiata Doudou Kakese Tété na Coventry Guy Michaud Nadine Joami Diane Matadi Maman Social Magin Zongo wana pona koyeba information il y a journée wana ya Mother's Day mais déjà d'emblée appelez participer notre thème pourquoi nini to sala pour na kolongola bana na délinquance juvénile délinquance ya ba jeune délinquance juvénile oyo bana na biso lelo bakomi ko tia na bambeli bakomi ko bomana toko sala nini ozali jeune olobaka anglais benga toko yamba yo na anglais olobaka lingala benga toko yamba yo na lingala olobaka français toko yamba yo na français ozali parents participer à l'émission oyo
to contribuer positivement pour que communauté na biso elongwa na ghetto. Toza mingi mingi na ghetto, yango makambo belé ezali ko marché te. Vraiment la sengi na bino avec toute humilité, bobenga, bo participer na émission. Mais entre-temps, na oza kozelape invité nanga soki aza bloqué wapi na oyamba la petite sœur Bibi Swami qui sera là dans quelques minutes avec nous. Et n'oubliez pas avec Fania Star Mother's Day le 24 avril. Le 24 avril, Mother's Day avec Fania. Fania, FL Retrouvailles Production organise le vendredi 24 avril 2015 dès 18h jusqu'à l'aube. Lieu Prince Hello. and Princess number 4 Princess Road, Oui, hello. Edmonton, London N18. Donc, Tozangate na rozong la communiqué. J'ai déjà quelqu'un en ligne. Allô? Well, hello. Bonjour, sir. How you doing? I'm all right. I'm all right. What's your name? Where are you calling from? And what is your contribution today? Well, my name is John. I just want to call just to add a contribution about what you just said about the stabbing. Yeah. And I think it has to do with spiritual. I think there's a lot of spiritual things happening in this country, a lot of witchcraft and evil. Mm-hmm. And it's going to, it needs a lot of prayer from our churches, from our family to come together and deal with this spirit that's dealing behind the murdering and death. It's very important. Okay. It's not something just physical or natural. So we have to pray and break these influences of evil that's happening. I appreciate that. Yeah. That was just what I had in mind, and I thought, because I know there's a lot of evil in this country, and they're looking to kill young people, young, you know, teenagers and youth. You're This right. country doesn't really want, especially young black kids, you know. Yeah, So I we appreciate. have to pray. I appreciate what you said. Yeah. Thank you. Thank you for your contribution. I think you are yourself. Are you a teenager or a young man? The caller is gone. So thank you, caller. I need your contribution. If you are a youth, a parent, what can we do to stop the stabbings, to stop the gunshots around London, around the UK, between the teenagers? What can we do? You and I, if you are watching me right now, bring your contribution. We're gonna hire Ho. I think next week I will come with the address and the date. We're gonna hire Ho. What I need parents and teenagers and youth to gather together to discuss about this issue affecting the community, the African community in general, and especially the Congolese community as well. So if you're a teenager, don't hesitate to call, bring your contribution, and be there that day. We're gonna share the experiences. Yeah, you know, it's as that man, I think he's a young man, said, it's also a spiritual part in this issue. I got a caller online. Hello. 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 Yeah. Can speak, Olivia. Loba, mama. Olivia. Oh là là, elle est partie. Maman est partie. N'oubliez surtout pas que le 21, Torozalana, Eddie Veras, na frère Nabiso, Mbia, Pierre Mbia Awa. Allô, j'ai quelqu'un en ligne. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour maman, vous appelez d'où et vous appelez comment? Quelle est votre contribution pour ces sujets? Ok, nazo ben à partir il y a Dagenam, comme sœur Déborah. Merci sœur Déborah. Nazo contribué en tant que maman. Nanina lobake, en tout cas biso ba parents toza na deux voies ya orienter bana na biso na ba bimana criminalité. Ya liboso photo tala ba racine na biso place touta biloko mse ko za ba condamnation ba famille parfois tozalaki na ba génération moko ba parents na biso bazaki ba criminel
qui fait que bana pe bakoki kobima na basor bazala bacriminel eza babiloko tobengaka bacriminel ne eza te ke biso baparent tolingi yango mais eza biloko bato basemaka avant biso donc il faut wana faut tolandela yango na ndenge ya côté ya prière bon de l'autre côté biso baparent tosala responsabilité dans le sens que bana na biso fo bazalaka na baoccupation donc après bacours na bango bazalaka le biso ate kobeta football ou bien aza occupé azoyekola piano ou bien aza vraiment occupé akozala na temps mingi te ya koconsulte bacamarade oyo bazokende na voi ya mabe et puis na ntango ya bavacance na bango tozalaka na temps ya kobimisa bana komema bango na bamikili mosusu komema ye na belgique komemi ye na france donc baza vraiment wana ozomona ke mwana akozala cultive puis akokutana toujours na bato oyo ya malamu mais eloko esalaka te omona biso tant que femme congolaise mama congolaise tozwaka choix mingi ya biso moko kolata na biso tout à fait mama pardon loba mama continuez kolata na biso alors que bana bazalaka na babesoin ntango bazosenga telefone oyo eza na mode tombelanga boye ati dik aza na mbongo te mais lobi amoni osombelanga kitoko mpona okende na fete biloko wana esalaka mwana akomi te kocree jalousie moko intérieure na kati na ye alors ntango akomona mwana moninga aza nango akolinga azwa yango na force yango mpe toyi komene ke bana na biso babimaka na voi oyo ya normal en tout cas tosala examen wana ya koyeba ndeni ya kovanda na bana na biso pi communication kosolola na bango koyeba eloko nini oyo bango balingi bon contribution na nge ezalaki yango wana pas que Dieu te bénisse papa émission na yo merci maman nanga merci na contribution na yo donc yo nde koza kola na émission oyo landaka contribution ya ndeko moko nga naza na monopole ya solution te mais ensemble musapi moko et sokolaka elongi te ensemble nde tokotrouve basolution oyo ekotinda biso tolongola jeunesse na biso na délinquance tolongola bango ndenge mama lobi occupation bamama bosokipaka na bino moko olati yo moko métrage ya sika mwana ntango mosusu keti banda vanda nango bana pe faut occuper bango wana nyonso communauté je crois que papa Nguma nous allons en parler aussi. Une communauté sans centre culturel. J'ai quelqu'un en ligne. Allô bonjour. Bonjour. Obengi wa pipe kombo nani papa? I'm calling from London. But yes. I want to be anonymous. I don't want to. Don't worry. That's good. What I wanted to contribute regarding this subject is it's all about parenting in our community. Yeah. It seems like parents are trying to copy the way of a community are raising their kids. And that's the reason why it's affecting a lot of teenagers in the community. And as you know, kids when they're growing, they need role model. And in our community, we don't have role models. You see a young person, they never had a job in their life. They don't even like studying. Because firstly, their parents don't like it as well. So what do you expect this kid to achieve? So everything we have in the community is due to the parenting. It's shocking that you'll see a Congolese kid under 18 years old, you see them around 11 o'clock midnight outside in the street. Walking around on the street. Yeah, without anyone looking after them. So if such kid has been stabbed or committed something wrong, why would you blame him or blame her? Firstly, the parents are not looking after them. They don't. That's right. Kids at that time. So, you're right. So yeah. I'll base it more on role models and parenting, which as all Congolese we need to work on. Thank you. That's what I had to say. Thank you. Remember, I said that we're gonna hire Ho because I got only one hour on tele. It's not enough to discuss this issue. Yeah, we're gonna hire Ho. I'm gonna bring the date. I'm gonna bring the address next week. So we're gonna gather together and discuss the issue properly, in deep, between us, parents, youth,
teenagers and all the professional educational professionals, they're going to come together. We're going to discuss the issue. To allow my guests to come in, so I will ask my regie to play this advert. It's about New Way extra large. Extra large, c'est à Tottenham, c'est à Cannington. On me joue cette publicité pour permettre à mon invité, la petite sœur propre, de s'installer. Il y a une New Way extra large. Et ça agence, et ça shop. Il y a côté Camilo qui a tous les années, s'il vous plaît. New Way est allé pour un service. Donc, on a un New Way extra large parce que ils ont un service belé. Donc, ils ont multiple créé par rivière belé. Il y a New Way. Par rivière Warande, il y a un allé pour Sopana, il y a plein de Congo. Bon, normalement, les lots sont mal. Mais bon, on a fait la course dans la ligne, même transfert de fonds, on a tiré la première. Pour les n'en parlons pas. La primo compétitive. Papa, on y a bien tout ça, ça. L'union continue de temps, continue à faire New Way à se retrouver. Donc, à ça, à faire, à Tina Colinae, à son bilonné à Colia, à ça, la nuance, on y a comme ça. Non, bande kopiloko boyo. Tokonya wa biloko ya kolia basoso bapondu. Yepsa biso ndeni les autres c'est passé dans le fond, pas bien les souka. Alors papa tout banana nous peut-être la transfert des fonds et c'est pas ça comment. Combien de nous taper si mbongo pour ça que nous moi ba détail. Le transfert des fonds est à 5%. Ils ont 5%, mais des atrocieux. Direct, à la seconde, à la minute, donc au petit, à Zozo Wakuna. Ce que vous avez bien sûr, parce que l'agent va faire un congrès Kanga, 16h. So, il y a après 16h, donc désolé. Ah ouais, Makamweza Yakobonga. Ici, Toza attend un concurrent de mon côté. Parce que 2 jours, Colline à destination. Ai, Kati. Poza kiti na kutin fala yata. Azaka yema. Fala bomane kutu couleur on va bimission ta couleur monsieur. Bah, de retour sur ce plateau, nous continuons. Je reçois la petite sœur Bibi Swami en retard. On continue avec le même sujet. Appelez, n'hésitez pas à appeler. Hein? Donc, on était là avec le même sujet. Tozolo Bela Marambuyaba, stabbing, bah, jeune Nabiso, Ndenge. Lelo na football ego salama na niveau ya Tottenham kuna pona leki na biso oyo ba boma liboso na kombo ya Kojo et puis bandeko mususu oyo bakufa na mbeli na masasi tozoko lobela likambango. Bibi Swami, je te dis bonjour. Quoi qu'en retard, j'ai été condamné. Yaya en tant que Yaya nazo. M'excuse Yaya. À 12, donc, et c'est biso des fois un grand trafic. Je m'excuse aussi, na public aux Olanda biso. Vraiment, toko mi quand même une invitation malgré retard. Bonjour Nabino Sobozan Nabiso de partout Bozwami. Un grand merci aussi à Justice Nkosi ou à José Labiso Mosala Kitoko et Longo Bani vraiment na miso na bato. Merci Yaya. Ah, les Kamoto. Toujours le masolo. Bobenga toujours. Wana ezalaki moi. On a déjà quelqu'un en ligne, moi, technique et c'est biso ma défaut mouké, mais tozongeli na yambio, o ezalaka toujours émission na yo, émission na binonio sobali ki nanga basi, na linga toujours boyaka, bo soki yaya zo mata, bo mata na ye, bo tika la merci grand frère, c'est très gentil quand même, pour la ndenge bana bazali ko tia na bambeli, yo za mama, et surtout le 8 mars.
ezali journée de la femme. Na yamba en tant que journée de la femme, na yamba on a cadre wana mais tokomi presque. On a déjà quelqu'un en ligne. Donc participer, mécaper ou participer ça makani sino. Allô Kola. Allô? 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 Contribuer pour na ndenge nalandaki mama mususu autai koloba pona ndenge bana na biso bazokota na makambo ya baganga. Misusu to condamné ka ape bana te biso mo pe ba parents il faut to yeba kozwa moi ba responsabilité na biso. Vraiment na apprécier maman na ndenge alobi soki tozo pesa bana na biso na moi muke tozo zwa. A droit na bango tozo s'occuper na bango. Le problème c'est quoi? Biso ba parents to mitie susu ba gêne. To linko koma ba parents te. Linka ko tikala kaka bana. Ba parents susu toza wana akokota kaka likelemba po akende kosomba ba sac ya cher bilamba ya cher. Mwana azoko kosombele te atike na ba sport direct. Oh mwana lié sous sport direct a comme la besoin ya DJ. Tangu ya comme la besoin wana so ba proposer à te ka drogue. A te ka drogue. Bona nini po asmi sepelisa. Ba parents voma to zonga kati na biso. To zonga ndenge biso to aba africain to amindele te. Même bango mindele to voma to maele te to zomo bana mindele bazana makambo ante mais bana biso ba black ne bazana makambo wana. Merci, merci maman, merci na participation na yo. Donc Bibi, on disait na yebi émission yo bato baza olandanga belé apôtre du royaume Jimananga za olandanga Jean-Mireille Kanyanga gros bébé Nalga Malungu Ferraga maza olanda Blaise Tandu Eurostar maître Mundeke Ben le miroir de Londres Naba Richard Taka Willy Kiama depuis Paris a revisité biso awa boza olanda bon la bonne sanité grand frère propre Alain Franck Mozelo CC Azarolanda. On a quelqu'un en ligne maman. Vraiment. Merci beaucoup na moni. Tous on a nous monter Azolobana. Allô. Allô. I'm calling from Gabon. I'm calling from Gabon. You calling from Gabon? Okay. You are welcome. Go ahead. Yeah, I want to pray. Can you put your volume up, please? Because the volume is too low. Can you hurry up because time is money, please? He's gone. She's gone. I have a problem. Yeah, go ahead, Mama. Hello? Elle est partie. Ok. Donc. Vraiment. Allô, Maman? Qu'est-ce que tu disais? Merci mon grand frère Jackson. Moi, je pense que l'oko maman où tu as mentionné vraiment, c'est très important pour Nabiso ba maman. Likamba lobi ali kelemba, toko ki Nabiso ko sa ali kelemba to boite me, to e baka aussi sort ya ba Nabiso. Ndenga lobi maman ko soma biloko monzele makasi ya cher, mais ba na o bazola ta biloko ezanga tina. Peut-être moi na zana besoin ya kolata Jordan, yozo ko afford ngo te osombela eto ba naiko ya lingi ba awachi na bango, okoiko sa ele ngo ta ko ta aussi na groupe amabe pour asomba pour na ba mauvais compagnie. Vraiment ezaki na biso, tozwa aussi ba responsabilité na biso parce que gouvernement a roya raté na ndako na biso ba ndokolandela moi na biso asala kini ya ke classe azonga ki ou pas et aussi kaka ba maman te na ba papa pe tozala rapé na ndako er moko dialogue na bana c'est très important. Au vandier moko zotu na bana balingaka nini bozo sola na bango et moi na peut-être a romeka pe ko yebisa bino posa ya motema na ye alingaka zala ndenge nini ninga mona baninga bazotambola bazozala aussi na ba parents na bango omoni ekoyede bango okoka ata soko kokoka te na mokie oyebise ke lelo na okoka kosombela yo oyo lingite peut-être ya valeur à 100 livres zwana no oyo bongo na mbalasima na kosombela yo. Espérons que yombonga bata Chloé osombela ngo mama puta te po mikolo na zomona gozo chauffer trop na mama puta orange banini tout ça bonga Chloé Ozo damangote. Non. Na olandela ngo. Vraiment quasi photo e bague. Il est pas là très bien. On a quelqu'un en ligne. Petite sœur propre. On a César à la balance quoi. Allô. Allô bonjour. Allô bonjour papa meka oloba moi likolo poto ka bien merci. Comme on a ni peu bengi wapi. Bon combo je m'aimerais que la on a numéro la malam. Pas de souci.
contribution na ngai ezali ke non base ya makambo nyonso to ezali le promotion ya liboso ya bakongole baya na mboka mopaya oyo. Donc soki totali bacommunauté mosusu baindia tokosi omona bango baza koprogresse na mboka oyo. Eza ke communauté bayaki liboso baétudiaki mboka oyo quels sont bamécanismes ya kosala ke po génération oyo ekoya mpe bango baexcelle baprogresse. Et maintenant baede bana na bango atalisi bango nzela wana ke na mboka oyo il faut osala ko il faut sala bo po liboso bango moko tosala na bango bakofanda 5 personnes na room moko. Objectif na bango ezali azo travailler dur po asomba lupango. Donc tia longwe mboka na bango aye na Angleterre ayebi ke aye eloko liboso azoluka asomba ndako na Angleterre po asomi ndako na Angleterre ifongoli ba clé ya makambo nyonso na mboka oyo. Mais chez nous ce n'est pas le cas. Donc base ezali première génération na mentalité de outi na on mboka na biso. On n'a rien mais toujours ça la to la ki sande ti to le ki ko ba anglais ou ba yambi biso na mboka oyo. Mais en réalité toi ne le côté. Merci. Donc to longola na ki ndoki. To longola na nous de biloko spirituel et ça to travailler na mentalité na biso. Qui ndoki ça seulement mentalité. Je peux être ndoki yo mo par façon à raisonner. Donc le peu que je peux dire c'est ça. Merci pour la contribution. Merci pour la contribution. Les aînés qui sont venus avant, lobby que mais il ne faut pas aussi oublier que il y avait barrière de la langue, différence et la culture. Il fallait aussi prendre un certain temps pour étudier société Oyenango, mais intégration d'abord. Yomoko, il faut capable de s'intégrer. Ce qu'on s'intégrer, forcer à s'intégrer. Je prends en compte Elogo Lobby, Bandeko Baso Landabiso, va prendre un peu en compte la journée de la salle, to solo là vraiment en profondeur, to trouver la solution parce que ça fait mal. Hein? Là, les bas blessent, ça fait mal. Que Bananabiso, Batiana Bambeli, et pourtant Bango Batbazali appelé Lobby va diriger Bambo Canabiso. Notre futur. Notre futur. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour maman. Obengiwa Pipe Kombonani. Comment maman, il va grand frère. Le maman Makasi maman Ozolo Banase. Avant na Londres. Merci. Contribution les années. Contribution nange zali ndenge makamba bana yekela tuna mboko yo. Nazokoloba ke ba papa ba mama ba papa bakomi kosala mingi. Papa okele musala 8h à tongo, 20h à zongi, taya talali, taya okipe bana ezate, mama sem bakomi ka after school kotika bana. Yoso tuana okipe bana te. Yongo zo poser ba ka ope na bana. Tant bana ba malibana ba mo na ba ba okipe bango ba sana besoin ba zo pesa bango. Biso ba para so ka sa tongi aso sala osala ke musala azo kipe même pas bana ete kaka osala sala na epa ke kotonga asa mambo azana ngo besoin azo kipe bana te niso tuana ça peut se faire bana pasi non contribution na ngwa na pesi bibi na ma ngo sa ma copine na nga bibi. Oh ta copine hein opesi ka mbote na ta copine ngai sikoyo opesi nga mbote te ça ilo te na pesi mama na yambia ngola kombola yesu nga pesi yo mbote. Merci Bibi, beaucoup. Bibi, lega ya na ye. Bango nyonso baleki nanga basi na linga bango mingi po baza osala fierté ya Royaume-Uni, baza otika nzoto polele te na sepela na bino mingi bino banso ba Beni Samba, ba Bibi, ba Marceline Mido boza mo belé. Donc on a sepela na mosala bo sala yango na lobi à chaque fois leki ya mwasi Olingi, Oya, Ovana na plateau ya Saïs africaine, Mokebo Solana Yaya, Oza toujours bienvenue. Bibi, Olobinini, waouh, Tala Manzaka. Merci na contribution ya mama Oya Bengi Biso, vraiment. Nzamba Pambola Lisusu, Mutuna Mutakoloba, selon hier, je pense que Papa Johnson. Bana, Kotika Bangona After School Club, et ça n'a pas bêti. Ndetoloba. Premièrement, na base des aranandako. Et ça question que vous allez organiser, au bique à telle heure na sisa musananga, tant na komi, il faut l'équiper aussi banananga. Omoni,
ezate ka musala otongi ndako lobi pe muto akovanda ngo azate bana ba vivre na poto bana yo moko pozano awa famille ba vandi na bango kuna na kati ba moneli yango pe pasité omoni donc ezake moto na moto ayeba ko bongisa musala oui c'est bien bon tananga ya musala tananga aussi ya ko look after bana nanga bibi ouais. Oyebi émission ezarelengi mais tango eza tango Régé yebisi biso ke tikani na 2 minutes en tout cas semaine prochaine tozali toujours ngala yebisa bino na tiaka mosolo pour la communauté na tiaka po naza na souci communauté na biso et de l'avant de mieux en mieux bato ya kala balobi na ngape naza parmi ba likunzi mais nalobi te représentant ya batakala tika tolongo la soni na communauté yango bomoni nazo mema émission mercredi bomona Olive Sport ezo ya toujours na qualité makamba bien bogoya na service africaine to finga raté biso to finga raté to boyi pour na profiter na position na ngai ya média na banda ko finga rabatu na pour na kola bongo te j'ai été éduqué na manière wana te yango to linga mboka la biso na kobeta bino lisolo moko e ko sekisa bino boyebi kala koko na ngai abanda osambela na armée du salité mais master na ye koko na ngai ya oya bota mama ya mobali po koko na ngai za 100% munyanga koko pa moi 100% munyanga donc ngalo kwa na bimela kuna na banza na za 500% 1000% koko akei Suisse ba kotisi na manœuvre akei Suisse abetika 1 mois na Suisse sikotanga zongi na lingwala bana lingwala bayebi na buka ma 201 ponga la zala kuna koko abi abi koko ndeni balabala na bino salité boy aseka un mois na Suisse un mois na Suisse m'a remarqué que balabala salité buka ma salité ngali koko un mois ka beti na Suisse boso beta ki wani ye ai me biso na Suisse donc ya combien de mois na Suisse koko combien de mois na Suisse paix à son âme mon koko Yangi Augustin batu bavanda ki na lingwala bayebi ngai neveu ya oncle Zoro yoka komba oncle nanga Zoro donc koko bar na ngai Yangi Augustin donc vraiment paix à son âme koko nanga mwasi azali toujours en vie vraiment nzamba batela ye toko suka la wana ser nanga vraiment leka moto merci na nengoye quoi pour l'inviter mais na bosani binote semaine prochaine tozonga awa na pesimbote na honorable José Makila na honorable Jean-Claude Mvemba po bazana biso baza ko leka baza ko kene États-Unis na bino banso bolandi biso ba Jano Kano ya mama Nicole monsieur Georges Lucien Mwangele Etienne Kimoto ba papa no ba Rose Mambinga ba Guilin ba Force ba Vava Son bino banso ba Bijou Masamba na remercier bino tokutani semaine prochaine mais mercredi ngai na émission Olive Sport awa toujours kaka awa bye bye on se retrouve la semaine prochaine allez ciao ciao obimisinga na libulu na kufa yo petoninga na makila mayesu nakomi kongola pelelelele yo pakolinga mafuta ya molimo yango nde sane pakola mina yo yoratisinga na mana yo ya pembe yango nde sali bosatu na yo pesinga lopete yo autorité bondimi na fana na ndako na yo nga nalia na mesa ya mokonzi pamilera Papa Mamina Israël, Wadontenga na olive naturel, na partage héritage encore quoi bramé, mon conjo commissionga israélite. Masuna yo cerca na yo limisa, oi façon par sa presse de ragno. Yo fungora na page asika na livre des chroniques okoma kosalelanga une nouvelle histoire